Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Pour na koloba bosolo penza na koki koloba ete vrai soldat ezalinde mwana oyo tozali komona. O ete ya azali kuna na terrain, azali ko bundana banguna na terrain, kasi azali a 8000 km te oyo lelo batu bazali ko sala makelele pour na ko distraire ba peuple. Lelo ba peuple congolais ana poto muto ape mate muto akosolo te muto ningana te. Po ete ba groupe ya ba kuluna e botami ana poto. Jamais muto ameka koloba ete ana Congo kuna likambo malamu isalami soki olobi yango bakangi yo mitif. Mais oyo liti ya ndenge nini bozali kosala pona mboka. Bozali koloba ete bino nde bozali koganga tango nyoso liboso ya ba kamera démocratie ya na Congo démocratie ezate. Mais bino pe boyebi tina ya démocratie te. Po soki boyebi tina ya démocratie jamais boko kobanda ko menacer bandeko na bino ba congolais awa. Botika mutu nyoso to asala liberté ya choix na ye. Ndenga lingi. Elingi koloba te ke soki mutu alobi ete ah non na Congo kuna makambo malamu bokangeli mitif. Ezalaka te. Yango tozali koloba ete bozali koyeba lisusu ba makambo bokoki kosala te. Bandeko. Tango bazali koloba ete résistance. Tala vrai résistant ye yo mwana o bozali komona na munduki. Yende azali un vrai résistant. Parce que tango bino bozali koganga ba mama na biso bazali violer banini, mais bino bato bozali komi pesa ba titre ba capitaine ba colonel. Au lieu de kende sika bazali ko sala ba mama na ba mabe bazali ko violer bango non bo vandia boza ko lia ba semul boza ko mela bo sala ka pe ba donte pona bato bazali ko violer bango kuna na est kaka makelele mais tala mwana oyo alobi ete a partir ya lelo andimi ko simba munduki po nini a résister contre bato bazali ko ya ko violer ba mama ko violer ba jeune fille. Voilà yenda azali un vrai soldat, un vrai résistant. Que yo motozali ko yela biso na ba titre ya lokuto na zalaka colonel na zalaka capitaine ozalaka colonel ozalaka capitaine makambo eza ko leka na mboka na yo ki titre yango yeka ko za ko gangela ka yango na poto ezali mawa pe pasi à un moment donné to landaka pe logique des choses ceux qui pensa tozali ko tala bato yo botika quand même koloba ke onga na zalaka colonel onga na zalaka capitaine ezali soni pe mawa. Avant que pesa ba titre bino bo pesa kawana botala kana nusima olobi omi lobi na lobi ah eloko ya bosoki na lobi yango est-ce que ezali bien pona loba bandeko ezali mawa pe pasi comment na été batu ndenge bazali ko loba bilobela mwanza ezangi tina yangana bandeko na minute oyo boye baka yango ete ezali na tango batu mususu bazali ko loba n'importe quoi bazali ko distraire ba peuple ezali na bato mosusu oyo bazali ko raisonner kitoko pona mboka na biso la République démocratique du Congo. Bato mosusu bazali ko kanisa eloko nini tokoki ko sala pona mboka na biso. Nde bato wana o biso tozali na bango na besoin na kati na Congo. Par exemple bandeko, il faut ko yeba yango. Tango bino bozali ko ya awa bozali koloba ete biso tozalaka nani ba généraux na tango ya Mobutu capitaine obo mususu komona ye wana na Facebook aza ko sala ko komaka ba nini tala boye pona Congo ba nini ba tupe baza ko loba na bravo mon général en tout cas toza sima na yo boza sima na ye moko kutu na poto avandi awa azokoka te après bozola boza sima na ye ezali mawa mingi. Ezali mawa ma peuple congolais il faut to fungwama buzo bande totika oyo de soki tozali kaka na kati na buzo babo ezali malamu te ezali mabe mingi il faut moko esprit na biso fungwama tozali quand même na ba pays développé ndenge nini bato ya tanga Mobutu bazali ko kosa biso ba ye lisusu na poto bazali ko continuer kaka ko kosa biso esprit na biso il faut fungwama il faut tozala mayele tozala kaka bazo bate. Vraiment ezali pas si pe mawa soki dotika likaka na ba position ya boyi. Yango no moni ete bato ebele bazali ko sakana na biso. Bazali ko mona kaka tala ba congolais boyo mais eloko ya malonga o ezali ko moni sama na biso ya bato ezali ko mona na te. Pour le coûter qui n'importe quoi ko lobaka n'importe quoi. Alors que na tango oyo ebongi malamu ete il faut biso ba congolais. To la kisa ete tozali bato penza oya solo. Par exemple, na koyebisa bino, tango bato mosusu bazali koloba bozo ba na poto ko sala n'importe quoi,
ezali na bato mosusu ba congolais mosusu oyo bazali ko kanisa eloko nini ba ko sala po ete lobi lobi ba kende ko investir na kati na mboka na bango. Par exemple tozali na maman congolaise moko na kombo ya Mami Lolendo. Mami Lolendo na minute oyo ba congolais bazali ko sala ba bêtise ko ba n'importe quoi. Mami Lolendo azali ko penser eloko nini oyo ya ko sala. Po ete akende ko pesa implice na kati na mboka na ye. Azali déjà na ba projet ya kitoko. Azala kana ko mona tangu nyosu na ordinateur na ye. Azali ko beta pona ko tala eloko nini oyo ya ko sala pona mboka na ye. Lobi lobi boko mona ete mama Mami Lolendo akei na Congo akomi kuna asali ba makambu ya kitoko. Après boko mikolobawa. Ah non asali nini ya yekuta linko mila kisa. Tangu yango yo moto nyosu fa joie esprit. Mami Lolendo azali mama congolaise oyo asi amoni mosika. Aza ko raisonner po ete na minute oyo ayebi ba makambo nini oyo linga sala pona mboka na ye. Mais yo tikali kaka onenga nazalaki colonel nga nazalaki capitaine. Oko tala mo mutango zo ko loba nazalaki soldat ya tango ex-Zaïre. Atela na tembe. Potela ya boeza kitoko te. Eza mabe mingi yo mobali. Tikela mwasi ko pakola produit mais yo mobali te. Mobali soko teli boeza kitoko te. Yango no moni confusion koti e komi na ba mibali mosusu na poto okomona pakoli na ndenge lateli mobali akomona na musika bolobi honnête mwasi yango no moni ete système ya mibali na mibali bakomi kolingana à partir ya mibali o baza kotela bongo tellement mobali avandi na poto kema akoka kolinga mwasi te aya kotala bon mobali o pe na moni amiteleli na ekaka neti mwasi bon oka kaka alingi pe mondeko mobali wana yoka ntina ba ndenge batu baza ko kemba ana poto na ba crise ngo ndenge mbongo ezo mona na te soka lobiko bon ndeko mobali na lingi te to bimana yo mena ko pesa otam su 200 euros akondimana ye pona nini ami pakoleli produit neti mwasi yango ko mona ete lobi ko mona ete mutango azalaki bo lobi moni kaka sime komi ko vimba neti ya mwasi po ete ezali kaka na ba modelo ndenge bango bazali ko linga komi saneti basi. Oh soldat mobimba yo komona est-ce que nataka mobutu yo mona ki ba soldat mabumi minene mataku minene non ezalaki nataka mobutu moni quand même soldat moni mobali mais lelo otozo ebate est-ce que ezali ya solo batongo bazalaki ba soldat tango mobutu bien ndenge nini mobutu ba soldat ni so atikaki ya solo bazalaki hôtel mobali bo hôtel mwindu penza gorille sima bakenda wapi mais lelo ba o bakomi ko bima okomona soldat mobimba zo lo baneti mwasi yango no moni ke tango boza ko loba peneti basi baninga na bino mibali o baza ko kemba na kema mo bazo mwasi basi ezate bakomi ko timba ka partie ya ba langage na bino okomona mobali asi atelemi kuna bo moto na ye mobali telemi po nini yo zo lo baneti mwasi na ndingo mi pakoleli produit amoni kaka ke o pe kaka lokola pe na lukaka basi na koka ko zwate bon to le kaka nzela kaka omoni ba makambo ngo ndenge bino mo boza ko agave ngo na poto ezali mawa pe pasi. Yangana tolobi ete ba congolais fo boye ba yango te vrai soldat vrai combattant mwana oyo bozali ko mona na kati na photo yende azali vrai combattant yende azali ko bunda po na Congo azali kuna na est azali ko défendre ba criminel oyo bazali ko ya pona ko violer ba mama bani azali lokola bato ndeli ya biso ate ko lobaka ka n'importe quoi ko finga o biso ba combattant o biso ndebo ba combattant ya wapi tala vrai combattant yeyo vraiment ezali pasi pe mawa soki bo changer te yango na tozali ko loba ete bande ko ba bolingo mama congolaise na kombo ya Mami Lolendo azali mwasi oyo yende azali ko penser pona mboka na ye Mami Lolendo avandi atali lobina ko sala nini lelo oyo ye wana akomi na liboso ordinateur na ye azali ko tala lobi bogoga kaka Mami Lolendo kuna na Congo ake asali action na ye po ete azali ko penser mingi pona mboka na ye ye azali na ba idée ya pamba te o bato mosusu bazali na ngo tokende ko marché tokende ko carré concert ya papa wemba na wera ba makambu kako botikali na yango oli ya ko lakisa biso ke bozali mibali ya solo oli ya ko ganga koloba n'importe quoi bosala action mo loba ete bon to sombi ta mosusu ba kisi banini botala mokili botala ba makambo to bane koloba ba mama bazali violer botala ba acte to sali ba action to sali to sombi ba kisi ezo kende na est rien kaka maloba
vraiment ezali pasi pe mawa. Mama Rosalie na pesi yo maloba.